Ekolo, magazine d'actualité, ville province ya Kinshasa, République démocratique du Congo 2025 au Kwei au Tikali. Tout ça c'est le désordre de Salema, le groupement Mikondo. Groupement Mikondo, ils ont dirigé le monde André Motard, de l'Azali, député provincial. Si vous avez peut-être aussi chance, il y a un Koutana. Là, vous avez dit qu'on a sombre Sika. Mais même pas vous avez droit à ma qualité. Sans négociation na bino. Parce que vous avez ma famille na bino, vous avez ma famille mon corps. Vous avez esuki na Sika ora ebale parce que ça va limite on ancêtre ba chat depuis kala. Minimum tu ba ka banini, ba zete, to ba ebale. To ba rivière. Parce que ma belle Sika mutu ya moyibi. Donc chaque jardin au bébé si réputation na yo. Ba ko kangayo na l'état. Oko samba lokola bakulu na ndio surtout. Pouvoir outa na libanata. Pouvoir outa na l'état. Pouvoir outa la famille. Famille ne va désigner ka mutu. Peu mutu a commencé à niveau supérieur à l'état pour confirmer. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Monda Ekolo, magazine d'actualité. Motemno bande ko bisika bozali bo pesa biso confiance et fidélité parce que toluka ko sala nyonso o eza important de manière que vous avez information moko sur et à temps réel. Le oyo e combien passi komona bande ko ebele partout baza kolela. Kolela nini na sombaka le pango nga quelque part babotolinga le pango. Na somba le pango quelque part, na somba na maboko ya miibi. Na somba le pango na ngai, pas ba chef coutumier mais après ba ko la kata ba conflit la bango komio na somba le sumba la mi balé. Le problème est que ça trop en la carte ville province de Kinshasa surtout en particulier. C'est parce que c'était roi coutumier des ordres éléqués à trop. Bah faux chef bah comme il y a trop. Peu monsieur ça zali vrai chef mais a comme qu'on préférait d'aller côté kamabele on ngambo ya moninga. Manque à respecter ma limite. Les kamabele sont même désordre. Entre bitumba chef coutumier bana bazo kufa bana bazali ko perdre ezali kaka balani baye basomba ka bisika bipai na bango eza passe ndeko na ngai ozofana na mboka bo patron ba poto to ba Afrique du Sud to na Asie to na me partout obundi na kayu na mbongo na passe to ala kata ville province Kinshasa osali économie na yo na mukio zo ko za passe OK ko somba terrain mo quelque part okoba kuna na moment oyo kotonga ba go biso ke non est-ce que sombi ezali esika na yote muto atekeli yango azali na ni droit ni qualité donc pour esika na ne balbara qui achète mal achète double mais yé muto soki bongo na yo azo de ambile o même ba justice be kaka bango bazali ba champion ya ko négocier na ba magistrat de manière que yo muto kolanda o échouer mbongo no ekei P. Na niveau justice bon fouti ekei ni surtout comme milelo na milelo. Désordre et ça ma casse partout. Mais le tobe tabing ba désordre eux salema nanga ba chef coutumier. Ce que le but que ça dit de coutumier. On a ni droit ni qualité au tir pour ça signature to ko chambo koloto na mukanda. Ce que ça dit peut-être aussi chance ya kokutana. Là, vous avez dit qu'on a sombre Sika. Mais même pas vous avez droit à ma qualité. Sans négociation na bino. Parce que vous avez ma famille na bino, vous avez ma famille mon corps. Vous avez naka. Ah, ndeko langa ya, na zu client yo yo somba et Sika sepeli na yango. Boni kuna. Ndeko kotala, si réellement que et Sika wana après ça na mutu mususu ou bien ezali vide. Ce que ezali vide bon, après ça autant. Bon, parce que à 10% après sur la famille. De manière que ne comprend pas qu'on s'appelle Sika avant de la kibia na libota na ye. Non respect, il y a ma limite. Yombo kana esuki na Sika ora ebale parce que ça ma limite on va ancêtre ba chat depuis kala. Minimum tu ba ka banini, ba zete to ba ebale. To ba rivière. Rivière oyo yango ne sika omboka oyo bandi pe rivière oyo esika boka oyo suki mais yo on sautait le corps aux clients à ce point ngambo wana obinika kale moko chef coutumier ya boka sika ngambo o tekeli bato concession
tango ndeko o azali na ba droit o azali na mboka na ko sala ako mener sur ba investigation ako bona ke mutatikela ki chef ya mboka tel tala niveau o bezo me désordre na mboka tala niveau o bezo osambisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o chef de l'état zali ko bunda butu boy pour kimia ekota ala kata mboka oyo il est le chef de l'état mutako boya zalité actuellement il est le chef de l'état tant que azala mandat na ye to zala devoir ya ko soutenir ye o ko abe simana to ko soutenir ye pour se azaka papa mais le moment où on a mboka Félix Tshisekedi Tshilombo za pouvoir et Tshisekedi na yo congolais oye ba ko respecter mibeko ya mboka pour éviter ba mal ekota tout ça c'est bien le désordre de Salema la groupement Mikondo Mikondo est à diriger dans mon mboka André Motard de l'Azali député provincial na village dingi o ekuma baga na Fumuketo 6 Kandongo Masaka mama 6 Kandongo Masaka yene azali chef kuna village wana ezali frontière na Congo central botel c'est la telemi wana pour que la telemi to teli pela bango juste bisika wana ezali frontière Kaboli ville province de Kinshasa na Congo central pongo bozo na pongo wana pongo bomoni pona na telemi pona ne Kaboli ville province de Kinshasa na Congo central na zela dingi au côté à partir quartier 1 ozui ata moto okei tikuna okokoma pèse là son gouvernement a tiré ma réponse que la époque à Mobutu ezaki zela obazo que si Congo central ok bagala plage j'espère ya Kasangulu baka kursi super yango wana mais zela ngo baby makasia so poussa l'équipe banjili brasserie ba c'est comment faut pousser moi les kuboso kuna au moins zela baby suki moi maboule ti okoma kuna mais ça vraiment zela o sereli koluka kozoki ko rétablir yango ezonga ndenge zala zela mo et ko sauver vraiment ba kinoa ebele pour la kosala même ba navette au Kenya Congo central donc est-ce que le thème la parole ezali esikapi frontière Kaboli ville province de Kinshasa na Congo central mboka mama Siska dingi ebandi wapi ebandi na rivière Obomoli ka to Telemis Club ba te belé awa mama ya muke ozomo nazali limite o ba ancêtre ba tsa depuis kala mama ya muke obo to Telemi awa mais so botali tango le kisima ikote to Telemi bomo na bandako ba concession ozomo le belé ba otonga bandako ba otonga oyo mutu atekisamo ye azali chef coutumier ya village oyo bazali frontière na dingi le chef Jado où ezali mboka na été mboka na ezali avant mais à côté de ma belle à moninga atekisi ba terrain ba concession tant moninga zo vérifier ma belle na zo contrôler a ko mona bazo tonga bisika wala na tekebilo ma belle oh chef Jado est-ce que moi mboka Jado réellement ma belle au sali o ko teka ko ezali ayo ce que ezali ayo mon décor ya mo benga biso on démontrer sur réellement que ezali ayo parce que on veut qu'on crée des ordres ezali ko bebisa esengo le pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo otakisi si quand ma belle a retrouvé que quand Esika a retrouvé que non bazo te ba texte ba belle Esika na ye azala droit sur ko sadili ya ko kenya niveau tribunal pour basala ba arrêt ba travaux pe ba ko boto la ba belle wala pe ba ko ba so Esika parce que ba so ma belle Esika mutu ya moyibi donc chef Jado o bébé si réputation na yo ba ko kanga yo na l'état o ko samba ko ba kulu na ndio surtout to na ma réaction muke ne bandela mboka Esika plutôt kitaki kuna elomo na oyo azali adjoint intérim ya groupement Mikondo oyo ekumba baka na député honorable député provincial André Motard adjoint intérim na ye tokitaki na ye kuna tokitaki pe na coordonnateur ya teke umuki est Patrick Moloni Muke na ba chef coutumier ebele oyo bakompagnaki biso kuna tokitaki na bango kuna poto lukato ba réellement que désorganisé ezali ko sala bakuna to sala ba émission oyo pona ko alerter population boyeba bisika peseri bo tia makolo na kimia pe bisika peseri te bo tia makolo po désordre ezali mais soki olingi désordre ekotela yo mo o kelipa ya mutu ya mabe
yango tosaka baémission opo boyebake soki nalingi nakende na dingidingi nazwa esika kuna esengeli akuta na inter parce que c'est ye nde azali na badroit na baqualité akopesaka esika oyo esengeli to na réaction ambiance oyo ezalaki na esika wana tokomaki na kokota na mboka wana ndenge nini population bazalaki wana pendeni balaka so limite ya mabele esika ezalaki et tozoka juste après c'est parti mona mboka Wilfried Samba oyo asalaki reportage oyo. Bien merci Milongo Boyo fuku tokana mbonde ekolo soki lelo oke kosomba esika o baleli yo mbongo c'est parce que on peut ça confesse en mbonde ekolo te so na ndaka mbonde ekolo chaque fois na chaîne de télévision to le kalaka même la chaîne YouTube na biso okozala mayele koyeba ke esika blessing otselo ko pesa ko somba le pango na zo biso ndeko na ngai oli osomba concession oli osomba terrain benga biso mbonde ekolo tuna biso de fisque quand on peut somba conseil pour okwela maboka bata mabete toyebi bachef coutumier nyonso ya ville province ya Kinshasa ezala côté monga fula ezala côté ya changu toyebi ba oyo bazala ba droit na ba qualité bandeko na ngai oligi osomba concession oligi osomba parcelle oligi osomba terrain moko boto sala ba ferme na yo benga biso mbonda ekolo na ba numéro na biso wana tokota na masolo na yo tokotalisa okende ko na ngai keba est-ce que tosomba ezali mutu mabe mutangati ko ezali mutu mabe totama na mafoka na yo tala mutu akotekela bisika ozana kimia avenir vino mobimba yeyo tokolakisa yo ye koloma tolongwa ki wana tokotaki na kati ya mboka mais avant tolakisa makabeleka na mboka toki d'abord bomona botuko mona ebandeli ya village dingi oyo ekuma magana fumuketo mama Siska Ndongo siko bomona limite na ya suka limite ya mboka ya suka esika ezali wapi na frontière ya ville province ya Kinshasa na Congo central na mai oyo bozali komona na pont esika totelemi bon na esika na ndenge tosololaki esika la botala ambiance moke esika nde ezalaki et tozoka juste après c'est parti. Awa na Congo central na ntsele tokaboneli awa Congo central ngambo biso pe batantsele pe ngambo pato pesi mu Congo central pato tali ntsele mboka na biso yango wana. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Groupement Mikondo pe asuki awa. On peut supposer babi awa tozali na dingi mboka ya suka ya groupement Mikondo donc aller conseil Kaboli biso na Congo central. 3 2 1 c'est parti maman. Awa to telemi awa tozana groupement Mikondo. Pato pesi mu Congo central. Place groupement Mikondo akaboni na Congo central awa. Biso to bandeli atoke ti ndelo na biso za na maya malimi. Wana biso to ezali Mikondo. Congo central paiboy. To shukeli kaka awa. Village millioni esukeli awa. Oza na groupement Mikondo. Olobi nini? Village nini? Village millioni. Esubandeli awa oza na groupement Mikondo. Groupement malobe pa na yo par rapport aux limites. Bon, awa tout ça précisément
toza Congo central. Awa toza na groupement Mikondo na village Ingidi. Mikondo awa na village 1000 na tima mukongo na kuna toza na Congo central na groupement Make. Eza ba limite oyo utakala ba limite mais ba village eza déjà ya kala ya onde tolobeka ke elem suba bazo meka ko profiter na ba faible mais état que groupement faut sillonner na ba limite na ba frontière so oyo ya Mikondo utaba koko batika ba biso to botama oyo eza village milioni na kati ya groupement Mikondo eza pe na limite na ngoda so kuna liboso na groupement Kikimi oyo ebima na kati ya groupement Mikondo Kikimi limite c'est ti kuna liboso kuna to séparer na groupement Kikimi mais malgré tout bazoya kokota pona ko menacer maman Fumu Siska mais yango moni biso département ya groupement Tokiti pona ko Kimia na bino bandeko ya presse pona otala ba limite bolakisa ba kondi ndenge ba limite ya mboka ya groupement Mikondo ekama manandre motaro ndenge zani. Merci. Très bien, merci beaucoup. Wana to bakisi bilo e bandeli ya dingi na suka ya dingi ezali ya suka mboka ya suka oyo kaboli ville province ya Kinshasa na Congo central. Mwana mboka Jado mituna sikoyo est-ce réellement kokele koteka ba concession kuna ba parcelle kuna ezala ba droit na yo to ezala ba droit na yo ezala ba droit na yo te soki ezala ba droit na yo te l'état congolais okanga yo parce que bandeko basombi na maboko na yo bakobotola bango bisika na o ezala ba droit na ba qualité sikoyo yo ebandi kosambala bango soki ba capitole bezali okuta benga biso ba numéro wana ozala droit ba réponse na yo pour permettre que ba éclaircissement ezala kimia ekota tokotaki na dingi na équipe mobimba ya groupement Mikondo ekuma bana moko André Motard coordonnateur teke umbukin est azalaki wana adjoint intérim ya groupement Mikondo azalaki wana na ba chef coutumier belé ba village ya groupement Mikondo bazalaki wana pona koluka kopesa éclaircissement na population ya dingi na mboka million baya bake bazala chef coutumier moko kaka moko mibale te bisatu te kaka moko mama Siska Ndongo ozali Fumuketo bozo menacer bozo luka botola e pouvoir mais pouvoir est où dans la famille pouvoir est où dans la libadata pouvoir est où dans la tata pouvoir est où dans la famille ne va désigner à mutu pe mutu là encore matire ba niveau supérieur à l'état pour confirmer yoko zo ba dekola yo yoko installer bango esika ya mabele ya moninga ezali ko créer comme désordre pour rien. Pourquoi le comportement de ko Jado ça qui est côté tout le nom de ton côté qui n'a mboka wana comment est-ce que la population bazaki mobilisée pour la koyamba ba chef coutumier ba utaki na groupement Mikondo nge ba kota ki pour luka ba tia kimia pe bo mona na installation ya bureau o ba tia bureau o ezali bureau ya chef coutumier bureau o ya Fumuketo mama Siska Ndongo d'où ceux qui ont dit qu'ils ont besoin de concession, ils ont besoin de pomme. Cette adresse peut permettre au Kende, dans la civile de Sikambo Kanae Bandi, Pele Sike Suki. Donc, la Libane est alliée. Mais quand il y a la limite, voilà, est concernée. Kende, Koutani, na bureau Oyo, beaucoup sous l'ana et peu, beaucoup trouver compromis, tu peux solution aux alentours besoin. Tant d'éléments Oyo, n'est que Kota qui la carte, n'a pas chef coutumier, belé, n'est pas Yamba Kibiso, Pendeni, ba chef coutumier, ba Salaki inauguration, il y a bureau Oyo, il y a chef. De manière que Abel Ossala Moussane qui toque et toujours juste après.
Installer Mama Siska. Mama Siska a déjà installé honorable André Motaro Ayaka. Toye est chef de groupement Aïe, dans le corridor de Est. Toye uniquement pour tirer ma bonne enfant de la Bingo et à Poutine. Donc pour cela, le volet d'Abingo, pour cela, il va activement poser ses symboles. Pour les symboles, tu peux essayer Mokonja Mboka. Mokonja Mboka a une kimia. Mokonja Mboka a la première chef coutumier, première groupement à l'Église de la République du Congo. Il y a la première chef coutumier. Il y a autre question, Mboka, il y a 26 ans. De remettre un symbole, il y a côté Mokonja Mboka, pour à travers la kimia, à travers le calme, pour Mokonja Mboka a l'Église calme. Les gens qui ont des soya, à la maison de Mokonja Mboka, nous avons des Mboka, la kimia, à l'Église qui a ma bête. Il y a autre question, symbole, il y a première chef coutumier. De retour sur ce plateau exceptionnel, Monda Écolo, magazine d'actualité,
ville-province ya Kinshasa, République démocratique du Congo 2025 au Kwei au Tikali. Au Télémite au Simio au Tambonné l'euro parce que 2025 ezali année à ma réalité. 2025 ezali année Congolais surtout en général et c'est ma réalité ma vérité à ma seulement à la carte ya mboka na ba secteur surtout politique, économique, coutume, société, la carte de musicien au à travers mon école magazine d'actualité on Sabino. Bon continuer comme ben abisso partout aux ali. Bon ça va problème la bino la carte libota. Bon ça va problème la bino la carte ya société. Bon ben abisso toko kitsa ba caméra la biso parce que to sala musa o esengeli ba konzi. Ba réalité ba kampezo le carte ya mboka oyo. Bon mon bino moko cérémonie, il y a ouverture officiellement, il y a bureau, il y a dingi et salemi. Alors, pourquoi tu quittes Kikuna? Nini esa qui quitte Kuna? C'est parce que conflit moko zali kuna oyo ndeko ya mboka mususu mwana mboka jado atiki mboka na ye a continue mabele ya moninga po amoni kuna zali mwasi azali mwasi azala makasi te continue ba soda ba kanga mama mobimba boye ba yola lisela boloko ba menacer bango pe ozala misolo po yo ozali kola bibeko ya mboka oyo Constant Mutamba mwana mboka excellence Constant Mutamba tala ba dossier des otambusama na habité na o etali na niveau ya coutume so bezo monate Jacquemin Chabani excellence on ezali secteur na yo tala ba désordre des Salema comment ba coutume des problème de kenala ngo on côté ba soda ba policier ba ke menacer maman mobimba boye pourquoi pour quelle cause est-ce que vous avez la justice est venue à coutume vous avez un coordonnateur teke umbukin est Bachilabino Patrick Moloni Mouke Azaliwana Aza payé mon côté Bazala bureau mobimba si vous avez un problème la bino la kin est président la bino a vu pour faire la Kinshasa Zanani David Matani Kibala la kin est ngambo ya Chango mobimba vous avez Patrick Moloni Bachilabino Azaliwana bon on a ba haine bon on a ba conflit bon on a ba rancune ce qu'on a dit que on a un problème que je sympathie bon ben gaé à qui ça bureau de mobimba bon nous comment trouver ba compromis avant que on va niveau ba justice tu veux ba chef coutumier kala on peut traiter ba problème entre bango na bango na ba sage mais le oyo ya tout là qui a dit ba qui fois bon comment préférer le Kosambongo quand il faut me commis au bolo kaksa maman mobimba boyo ndeko shadow makablazo na ba oyo soki omoni ki oza ba raison na yo benganga na zalaka partiel au milieu du village na koya oko éclaircir soki za le kutato ya solo ton la réaction ba chef coutumier pourquoi ça qui descend tikuna et tozonga juste après na représenter attaque cordon yakin este toyokaki ba makelele ebele na mboka million yango toye kotala mama na biso mfumu oyo azali chef na kati ya groupement Mikondo mabele milioni ezali mabele ya groupement Mikondo puisse pouvoir mutepesa reza famille epesaki mama na biso ki mokonzi chef de clan a signé PV nae, chef groupement a confirmé pouvoir aux familles et PSI chef coutumier ya million. Bino population boye babozana chef kwaka moko na million. Est-ce toyokani? Toyokani? Soki problème komi tokoye bisa mama Siska Ngongo Ndongo Mama Siska Ndongo soki menace ezali yaka komona groupement na yo tokote venir yo même na ba justice malgré makamusu yaki toyebaki yango mate merci ko totelemi debout tokotika osute tokozala pembe na yo quelque soit ye putuna moy tokozala na yo kobanga eloko te pouvoir mutepesa keza famille ozui pouvoir na makasi te famille na yo nde epesi yo ki mokonzi
omoni mikondo ndenge telemi oyo nyonso omoni na nsima bachef ya mikondo lelo baza pa na yo na village tokosenga na bandeko oyo bazwa komenase mama soki omoni okoki kende kofuta tokosamba na ndenge ya kotikize bamilitaire baya koderange ye aza soda te azali chef coutumier soki un problème eza kende futa na SCCC ou bien oke na comité ou bien oke na parquet tokosamba toboyi menace ya basoda merci mingi ya koloba vraiment eza te ngai nazali chef Antoine Ngabampave chef de groupement ai ngam nazosala intérim ya honorable André Motard chef du clan Mikondo. Bon toyokaki mwa makambo ebele à propos ya village dingi oyo ezalaki kokambama na koko na biso atikaki biso oyo lelo remplacement na Fumuketo ndona keto na biso mama Siska Ndongo yango ngai na kosenga boy village dingi eza village oyo bandi lelo te po groupement moko boy ayawa azwango akochango panae village dingi utakala eza géré na kati ya groupement Mikondo ba chef na surtout baleka awa ba dirigeant ka na groupement Mikondo yango toyokaki makambo nyonso tokoka kotika collègue chef coutumier bongo te mama Siska Ndongo yango tozwaki na cordo ya teke kin est to participer koya ko visiter mama Siska Ndongo na makambo nyonso oyo tezolikawa oyo misusu etikali wana tokosololango en secret etake ba chef te bandeni tokosala po village oyo eza dirigeant kaka na groupement Miko. Merci Baumboye Mele limpili makambo yo bamfumu na biso balobi bazami bale moko komo na ye Patrick Moloni azali cordon yakin ese ya teke ungu na Kinshasa awa tozalaka na communauté babengaka teke ungu nde sikoyo président na biso ezalaka Matadi Kibala amonaki charge leki na este de atiaki chef coutumier oyo alobi liboso wana Patrick Moloni chef de village ya Tolingana oyo alobi ya mibale wana Ngabampayo azali chef coutumier ya village Bana yende mutu a remplaça na esika ya groupement André Motard groupement na biso na mokola lelo ezalaka Ngabampayo Antoine groupement AI groupement AI donc groupement intermédiaire. OK donc soki tolobi groupement AI elingo bake yene mutu azosala intérim ya groupement André Motard ndola luzayadio André Motard ye wana bamikonzi minene oyo batelami na mikondo bango wana. Alors nayi toloba boye na bakisi kaka mungwa te pilipili te menatie mai po moto soka lie fo amela mai mebi mwewu abani bawumo ye lelubu mokanye bete bawumo mfumu kaka kane asensia mutatiaka fa kane yu famille oui moine pouvoir oui moko pouvoir line le sel kum qualité nzame ademanka konti soki famille apesi pouvoir famille wana etikali na likolo pa nzambe na bakoko na se yuko ekuluche yomano maba ekuluche beka bakumu mene yuko. Très bien, Bonda, école magazine d'actualité. Bon, on dit comment est-ce que ma chef coutumier, ma bête Bonda. Merci à moi, Mboka Mete, Wazali, responsable, il y a jeunesse, Umbu. Devenu à Beloba qui paie. Malgré Wilfried Samba, na moi, drink a raté son. Moi, je suis habité sur les agrippes. C'est un problème technique. Mais les fils qui ont besoin de télémaquiner, mon amboka mette, de gagner, abetaki munda. Pena prince Wazali Mwana, ya mama Siska Ndongo d'abete munda, mais malheureusement,
Caméraman a tambola qui nae. Wilfried Samba. Arata qui sont. Ce qui sont Zali. Moi, je vais vous dire que je mais le problème technique à Wilfried Samba, c'est que je passe dans ma voix. Donc, nous sommes en train de continuer à faire le baron. Ceci est maman Zali Nini. Il faut que vous respectez coutume de biso. Vous allez me dire, eh, bon, t'as mis le lot. Bon, coutume qui va ancêtre de bino, bah, si vous avez la limite, bah, moi, depuis Kala. Et ça, utilité. Il y a quelqu'un qui a désordre. Et ça, utilité. Ce qui n'est pas une chef coutumier, Monique, bah, c'est pas le mabélé, osez pas une ayoté. Mais, ma collaboration, madame, mon voisin. Fais ça là. Au même voisin, le chef coutumier, de Kolangaya. La salle a besoin de mabélé tel bien, autant d'hectares. Est-ce qu'il n'y a pas de côté, ma belle les alités, pas de côté, mais si vous avez la collaboration, madame, ah, pas de zali, client zali ayo, à autant de peu maintenant, là c'est client, à sommet, c'est ne pas autant que le mouton, un client, à 4 pays ayo, n'a mouké ayo. Que au comme au côté de la belle molinga, au tekisa, beaucoup de compter sa population passe, beaucoup de compter sa population passe, ma chef coutumier. Bon, c'est qu'à kilo koso, bon, c'est qu'à kimo imbi, parce que vous même sa valeur ancestrale. Un chef coutumier quand t'as abonné au papa maté. Un chef coutumier a un conflit papa maté. Un chef coutumier a un respect. Le chef coutumier a un respecter, c'est parce que bon c'est le koso qui m'a yimbi liboso. On dit bon comme la mongoté. Pour la billet vert et le franquin et que tu connais le kanaté. Il faut que on sait là le kuta de manière que mon est contre la poche là, même si vous avez un sambasima, après on le connaît au esika au yalinga quitté. Congolais, congolaises, quinois peu quinoises, tant bon de colongo. Tout ce qui est mission à risque pour éclaircir bino la vérité de ce mboka oyo. Ceux qui ont besoin aussi ma concession, ont besoin aussi ma terrain, ont besoin aussi ma belle moko belle parcelle. Côté ma chef coutumier associé biso la coopération nos okosala wana partout là que ta vie professeur Kinshasa to ko mener ba investigation parce que to yeba na chef coutumier presque nyoso to ko talisa OK oyo ezali esika na ye oyo azala ba droit tele ba qualité te ke ba so pese mbongo ko la lobby bon lukate bo engage toujours ba débat ba discussion niveau justice pas pamba parce que justice peut mbongo bebaka oyi be ko perdre za raison perdre. Donc on a au moins constat mutamala si ba démarche là robongisa ya ngote donc on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo luka justice zonga makasi maladi wana si là yo mi batela okwea na ba filer ba miyibité parce que secteur wala ba chef coutumier ma bête est comme il y a trop azo de la famille moko chefal bien sûr dans la famille wana mais ça ni droit ni qualité au tia signature est-ce que bazo personne si kala asa personne ba de comme soit dans 5 6 sikala yo ko sombe sikala okobi ko samba la justice benga biso mo dekolo to ko sunga yo totali sibino e bandeli ya village dingi na suka village dingi e bandeli yango yango ne écrit batazo azoko illustrer bon mo ne bandeli yango wala village dingi on a quartier 1 0 ekei donc bandeko ba sobi bisika oyo ça risque hein ba soba encore 2 fois. Parce que Balbaka, qui achète mal, achète double. Pourquoi? Parce que moi, mon chef Jado a été attaqué là qui bangou. C'est là information autorisée qui couda. Tu sais vraiment? Non. Agent intérim AI, il y a groupement Mikondo, P, na cordon, Teke Umukin Est, là, chef coutumier au bon accompagné qui bango kuna. Mais biso va journée c'est tout ça vous allez couler belé tout ça musala biso to tali sibino bon le cabo trouver solution moka malamu de manière que kimia ekota entre ba village oyo ezali voisin na village dingi ekumamaka na mama 6 kandongo voilà musala qui te comment moka Wilfried Samba salaki malgré ba défense ekota qui trop na kati merci na écrit de ma tête ezali réalisateur et monteur. Il y a mon école au magazine d'actualité. Merci à Benjamin Kilunga Zaki Nakata assistance. Alain de la présentation. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube. Nous sommes mon école officielle. Surtout, je commence à Liban Mboka.
bon na bémission c'est trop bon partager partout bon partager batou bande ko ba yebaka comment est-ce que mon école de sala musala avec volonté pour accepter la réalité de celle en la carte la République démocratique du Congo dans le secteur de surtout so un vrai leader on a la vision malamu on a makama malamu c'est que dans le secteur de surtout plateau la mission yango il fait batita fonanga plateau yango yaka benga biso ba numéro wana to koyamba yo na ba secteur de surtout to solo na yo pour permettre à comprendre l'idéologie de Congolais surtout avec impact dans l'idéologie. Ça n'est fini, on se retrouve prochainement dans l'édition Moussouya Sika. Jusque-là, restez branchés. Si le reste, c'est ma programme Yambonda Ekolo, magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.